Mbote Balandia DKSNet, c'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1, Boma Mata di Mwanda, leleza mokolo ya fete ya lipanda nde baimboka nyonso basangani awa esika oyo wapi monument ya Nkondo Patrice Emery Lumumba estiamaki na échangère. Donc baimboka nyonso ba parti politique ebele basangani awa pona kosepela mokolo oyo ya fete ya lipanda et longona cordon Enoch Mfinda tozali déjà awa na place échangère tozwa bilili toye ba boni milulu ya fete ya lipanda ezali koleka na tongo ya mokolo lelo. Donc ce que toza même pensé na mwana mboka le cordon Enoch Mfinda toko tana na terrain toye ba boni milulu mazali koleka et on se retrouve tout juste après. Papa okope sabiso kombo na yo. Kombo na ngai Monsieur Joseph Ntumba. Monsieur Joseph Ntumba. Mukontombolo. Tomoni yo awa mokolo ya fete ya lipanda, uza membre ya parti politique nini? Te nga naza membre ya parti politique te, naza parmi membre ya famille ya chef de l'État. Toye pona visibilité ya ndeko na biso pona ko soutenir ye. Je suis de la membre famille biologique de chef de l'État, Mukontombolo, Fati Beton. Yangonde toye, tozo tambola tozwa image na makambo sali, banda tozvanda na mboko oyo salami etikala ko salamate. Toyoka indépendance, mais vrai indépendance yango de tozwi sikoyo. Parce que tomoni mutu a salaki ete tozwa indépendance nzoto na yeye. C'est-à-dire tango nzoto na yeye, lobi ete indépendance na biso ebandi mokolo malelo. Yango nde toye to sala moi visibilité moko boye manifestation ya le 32 d'anniversaire ya Kono Lumbumba. Ba souvenir nini oyo yo o garda tina mo ya lelo pona fete ya lipanda mboka na biso? Ba souvenir banda tozo indépendance, souvenir moko na zana ngote souvenir ya malamu oyo na lelo. Parce que na moni tozaki en otage. Mais chef de l'État Fati Beton Mukontombolo aye po apikola nzambe atindie oyo akosimba ye asimbi nzambe oyo akotouche ya touche nzambe ndengo tolobi ete lokola amemeli biso indépendance ake kozwa nzoto ya Mouwei premier ministre oyo banda akufaka ça fait maintenant 32 ans aye na nzoto oyo tosepeli mingi tozongisi longonya na mokonzi ya mboka mokolo malelo le 30 juin. Message nino kopesa na ba leader ya ba parti politique. Yango ba leader ya parti politique nyonso nazali ko remercier d'abord ba leader nyonso baza ko soutenir vision ya chef de l'État. Le lenge bandimi ete bakota na nyo sacré pona ko sunga pe ko soutenir mboka na biso. To meli mingi na pasi ba leader nyonso na sepeli ete message na ngai koma na leader nyonso akoyoka ngai na ba parti politique nyonso en fait to soutenir mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona nyonso aza kosala toyebi ete vision ya malamu ezali avenir ya malamu pona mboka ezali to soutenir to welela ba avantage te to welela te ke ba parti pris te to welela ba tribalisme te souci na ngai ezali te tozala uni tozala bomoko en fait que nyonso to tambola na vision ya chef de l'État na yebi ete mboka oyo ekokende liboso bana mboka bakoya stabilité na makambo na bango nyonso. Merci beaucoup et bonne fête de lipanda. Merci beaucoup, c'est moi qui veux remercier les journalistes. Merci beaucoup. Merci. Mbote Ndego. Oui, Mbote Ndego. Ndego kopesa biso kombo na yo. Maître Solo eza kombo yebani vila Kinshasa mobimba Kongo mobimba Maître Solo. Maître, message na yo eza nini par rapport ya activité ya mo kasi pe ya moneno esali mokolo mole? Ouais, en tout cas, il y a liboso to remercier ba konzina biso pour na fête indépendance le 30 juin. Et ça histoire ya mboka donc toye bobo sana moteze logo eleka ba nebele lelo
parce que c'est une rata histoire moko boye celle biso na bien les locaux to bakisana auto zanga kinango parmi ba histoire où il est kaki ba souvenir nini oyo garder ou ta toujours fait ya l'indépendance na moi ba souvenir époque na biso netinga na jeune bonheur avec le Nathan on a tout ça quitté mais ils ont ba histoire ba souvenir na kosa kena na ba connaissance au moment makambo belé par rapport à l'histoire à mboka ndenge leka les lois yo faire dans ba ko interpeller biso surtout comprendre que c'est que les lois mo bata ma senga soufo to inora on peut ça la ba valeur na mboka message ni opesa na bande ko nyonso ba jeune pe lokola yo oyo bazo sepela mokolo ya fête ya mokolo mwalelo na oyo ça on courage to ça la motiver sur le plan moral. Il y a eu des étapes moins difficiles, mais avec le temps, ça ira. Par contre, il y a eu une histoire, donc tu as une il faut que tu aies un mutu. Tu as un tu as le lobby, tu as un robot, tu as un et vous allez bien. En tout cas, tout le monde a pensé à tout total, haut et sur le lobby pour Namboka. Donc, ça va bien, ils sont tous dans la même morale. Message nini opesa na bande ko na biso bazana est ya mboka na biso. En tout cas courage. Ba konti baza disponible pour na makambo ezoleka kuna toza mutema moko na bango. Toza na makambo to partager na bango, to kolinga te to tika ba makambo oyo eleka boye. En tout cas bazara la même morale na biso. Force armée congolaise na biso eza toujours pour nous protéger bango. En tout cas ba disposer au salma na rapidité donc kimie ko kota pena na mboka na en tout cas to ça na même moral na bango to partager souci moko na bango donc message na repesa do zaka na kimia dans l'état congolais bini bo sala pona bango kimie za na mboka. Merci maître. Merci. Mbote ndego Mbote niko journaliste tomoni yo na milulu ya Nkondo Patrice Emery Lumumba et olati image na ye nini ozo mona nantina ya milulu mwalelo. Bon après sinon mkonja mboka merci na événement oyoyo parce que mkonja mboka Félix Tshisekedi Tshilombo a prometaki que non a ramener à rapatrier relique à Lumumba ils a kaka relique mais c'est un corps tout entier. Alors le lot ils a montanga ya Lumumba et en plus ils a fait sa indépendance. Événement oyo événement moko munene et ils a 3 événements oyo zo salima lelo. Ils a événement liboso toujours kunda Lumumba dans mois de juin mois où toujours indépendance toujours fêté en même temps le 30 juin. 3e événement ils a concert oyo et pour sangisa batu nyonso concert on ils a pas seulement pour na ko sepela kaka mais ils a concert moko ya soutien ya ba FRDC. Alors mboka na biso futo za la uni Félix le lozo se battre pour na mboka eke liboso pour na kimia ezala na mboka précisément na est contre ba groupe terroriste ADF Codeco et M23. Alors na yango biso futo za la uni
to soutenir mkonja mboka to se paniquer te na biloba na nini nyonso wana tozala vraiment unis na pesi mbote na Félix Tshisekedi merci vraiment na oyo prometaki yango nde esalemi ye moko lumumba nanu alobaki l'histoire du Congo s'écrira au Congo yango histoire ekomami na bana mboka esalemi lelo merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mbote papa. Mbote ndeko journaliste. Papa ko pesa biso kombo na yo. Oui, kombo na ngai Christian Swara. Ndeko Christian tomoni yo lelo mokolo la fête ya lipanda ba souvenir nini oyo zo simba na lipanda oyo mboka na biso ezo. Oui, premièrement d'abord na robanda d'abord remercier Moussala au presse ça la mboka na biso. Et deuxièmement, nous remercier le président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur de la ville. Nous sommes en action. Voilà, par rapport à des souvenirs que nous avons des journalistes, des souvenirs, ils allaient vraiment ébélés. Ceux qui ont cité des souvenirs, ils ont vu ce temps ébélé. Souvenir d'abord, il y a Liboso, ils allaient qui bien pour Nabiso en 1960, Ndeko Lumumba, héros national. A tika kibongo bisote alinga kimboka na ye et puis biso toza ki lipanda o toza yango lelo et comme le héritage ya bano to robota lobby donc ce qui toko loba continuité ya indépendance et loko nini oyo ba dirigeant batika ki na sima Lumumba basalaki nde lelo to mona lelo toza ko fêter le susu indépendance toko kisi combien de ans 62 ans. Donc, bas souvenir, ils allaient vraiment ébélé ma casse. Et voilà, Tozoko Banayo, Tomoni Ovana Kati, à parti à ACP, à gouverneur Gentini Ngobilambaka, le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Tomoni, ba militant nyonso ya ACP, basangani lokola motomoko, nantina ya milulu, ya mokolo mwalelo. Message ni nokoki kopesa na ba militant na biso nyonso ya ACP. Voilà, ACP ezali parti ya Alliance des Congolais progressistes. Oyo ezali bongo kokambama pa autorité morale Gentini Ngobilambaka, oyo aza bongo gouverneur de la ville actuelle, et puis notre secrétaire général Charles Mbutamutu a rosala mosala kitoko na idéologie. Ngai nazali moko ya ba leader na kati ya plateforme oyo ezali moko ya bana ya ACP New Leadership pour l'émergence de l'ACP, oyo ezali bongo kokambama epa ya mwana mboka Sidoka Sanda, le coordonnateur adjoint de Kin Bopeto. Donc nako sepela mingi omoni bana ACP balingaka bongo makambo boye. Vu que toza na sima ya vision ya chef de l'État, toko sala mosala na sima ya vision ya chef de l'État, donc toza toujours wana pona accompagner bino moko bomoni ba image ndenge nini to ye awa esika opona ko continuer na kati ya vision ya chef de l'État ya union sacrée. Donc toza wana toko sala mosala. Message na ya suka na bandeko nyonso balandi yo ba diaspora ya poto ainsi que bandeko nyonso bazana ba pays limitrophe ya mboka na biso. Ba diaspora na bandeko bazali mosika na biso na bao bazala na kati ya Congo na kosenga na bino tozala uni comme un seul homme parce que to bundisa monguna biso nyonso toza na combat moko ndeko toza na combat commun pour na intérêt intégrité nationale ya mboka na biso tozala toujours uni na unité nde tokolonga bitumba ezali bitumba esili te ndeko bitumba ezali. Merci beaucoup, bonne fête de l'indépendance. Merci mon cher, merci. Mbote papa. Mbote papa ko pesa biso kombo na yo. Kombo na ngai Freddy Chamboula, nazali congolais premièrement et puis collaborateur ya bourgmestre limité. Ndeto yawa accompagné pour la manifestation à biso ya 62 ans d'indépendance ya Congo. Bato bazolanda biso na ba pays limitrophe ya mboka na biso baza na posa ba histoire Nkondo Patrice Emery Lumumba azalaki nani na mboka na biso. Bon, c'est l'histoire il y a Emery Patrice Lumumba azalaki tout d'abord à l'époque coloniale belge, azalaki premier ministre ya mboka na biso. Alors na vision na yeta ke congolais azalaki na posa ke congolais à la libre. Congolais à la libre, état que Congolais vivre dans mboka na calme. Et à l'époque, le rôle des na mindele, on dit bazalaki ko on disait biso par rapport à vision na yé, mindele ba no mona ngoneti azotelemela bango. Et puis ndé ba ki osala tout le moyen, ba luki mécanisme nyo sorti ba yo bomaye. C'est ça on a yebi c'est l'histoire. Ba souvenir nini
ya mabe oyo tina moya lelo ogardaka pona mokolo oyo tozwaka lipanda? Ba souvenir ya mabe oyo tozwaka lipanda oyo ngai na gardaka eza ke alaki batika Lumumba azala nanu po vision soki Lumumba azalaki mais lelo Congo tokoma mpe mosika et liwa na esalaki et bouleverser mambo ebele na Congo. Donc Congolais comment vivre na bandenge moko boya bien te. Donc alors souvenir à mabe yango wana. Donc si lelo 62 ans liwa ya Lumumba to développer te. Donc to zonga vraiment sima donc to koma batu moko ba les derniers par rapport à notre pays. On to za pays moko za riche, to za la nyonso na mboka na biso. Et Congolais za mutu ko lela lela te. Alors, ma souvenir à ma belle Anguana, trop vite. Lelo yotan ozomona bilenge nyonso batelemi na esprit ya Nkondo Patrice Emery Lumumba batelemi pona kosala politique. Message nini okopesa na ba jeune nyonso batelemi lokola moto moko pona kolanda politique lolenge longo banye puis kotombola lisusu nkita ya mboka na biso? Oui, ceux qui lelo ba jeune batelemi ndenge tsoloba pour la politique, parce que Lumumba tant akufa qui esprit à Lumumba et kufa été. Donc ba jeune les lois sont télémis na Congo pour la politique. Nous avons il y a même idéologie à Lumumba pour l'avancement il y a pays, mboka na biso pour que notre pays ait la peine ait indépendance na nion sur le Congo là la bien. C'est pour cela mon les lois jeune la côté politique parce que Lumumba à l'époque avant de faire la politique, Azaki jeune. Pour le monde, il a 35 ans d'âge. Donc Azaki jeune. On a que jeune devant Mindele, Azaki affronter Mindele. Mindele a lobby à oui. Mindele a lobby oui, il y a lobby non. Donc c'était ça. Il y a un moment où les lobbies jeunes peuvent télémi toujours l'idéologie caraya. Quand nous avons mboka na biso et que liboso et tombama, tous les banamike, donc autant à la classe tous les à l'époque, Azaki ba étranger bazoa na Congo. Bazoya kozwa ba traitement na Congo, bazoya kotanga na Congo, mais le comment le contraire. Comment que Congolais pour tanga classe ça bien, il faut qu'il dans l'étranger. On va payer ba ne ko envier biso, le l'homme surtout comment ko envier bon. Donc on peut nazo soutenir le président de la République, notre gouvernement, dans l'idéologie oyo moi makamba boye. Ngai na mona ba les 30 jours salema mais oya lelo. Non mona ngoza autrement. Oyo salema. Puis à l'élo maintenant on senti que toleli Lumumba. De deux, tu sais que conscience ça va congolais nyonso. On dirait les 30 jours depuis Congo ezala. On dirait les 30 jours de Samilelo. Comprendre? Donc yango na ko loba donc nous les jeunes congolais nyonso faut la motiver pour soutenir notre président et puis pour soutenir notre gouvernement. Pour soutenir l'Union pour que le Congo na biso lelo ezonga na rang o ezalaki. Notre président Azoko ba toujours ko sala exploit na mboka oyo azamoto oyo asangisi pe bandeko na biso kaka ya wenge 4x4 ndenge biso tozo sepela en échangeur kuna pe na stade des martyrs bato pe bazo sepela lisusu nantina kaka ya fête comment na bai wenge basangani lisusu lokola bomoko makanisi nini okoki kopesa liboso na bango en tant que patriote moto ya lingi bandeko na ye et puis moto azomona pe eloko moko ya musika liboso ya bokutani oyo ya bai wenge 4x4? Bon, comment na ba wenge basangani lelo eza ko interpeller biso mambobini. D'abord la vision président de la République, notre président vision eza que il faut Congolais à la uni. Azamutu ya division te so tali nenga zo conduire pays. Tu sais que Azosala, le vase moyen, il faut que pour que les Congolais azala ini. Congolais nyonso azala malam. Quand la wenge ko sangana, bazaba musicien, mais c'est symbolique. C'est un symbole très fort. Bakabonaka depuis 10 ans, mais le loba sangani. Donc il faut interpeller bisonyo sur le Congo to baki. Bisonyo sur to ba Congolais, étrangers azate. Tout ba divergence wana ni au niveau politique to sangana to soutenir le président pour que Congo ke liboso so le Congo lelo to diviser ka biso monde ba Congolais to souffrir mais so to za uni
tout le monde a que vivre calme. Comprendre? Donc, les alliés, et là, il y a malamu. Le moins malamu, comme on a wenge basangani. Tout ça, dans la musique, mais tout le monde a nenge basangani wana. Et loko wana, interpeller Congolais nyonso, totika, ngai boete. Biso so ba Congolais, tous à la même morale, même idée, même esprit, même parole. Tout le monde a avancement Congo. Et voilà, nini okoiko yebisa na bourgmestre na biso ya commune ya Limete yenda yambi biso na milulu oyo donc yenda bombi biso na kati ya ndako na ye et milulu ezoleka na kimia nyonso et ba fleur nini okobwaka lisusu liboso ya mokonzi na mokonzi na ngai bourgmestre na biso ya commune ya Limete. Ouais, c'est l'homme à féliciter. C'est l'homme à féliciter les lots moni chaque bourgmestre a na idéologie na ye, ba vision na ye. Notre bourgmestre, maître Douglas Koulou, aza bourgmestre moko oyo alingi avancement ya commune na ye. Alingi ke commune na ye za la commune moko ya malamu ya propre. Et puis sans oublier, aujourd'hui commune de Limete za commune présidentielle, za commune oyo ebimisi président de la République. Donc notre bourgmestre Sotali, sa façon de travailler a la même vision na chef de l'État. Ils ont la même vision de chef de l'État. Ils ont que soutenir rien. C'est l'homme à soutenir, c'est l'homme à féliciter. Dans l'organisation, tout le monde a senti que Limete, nous sommes calme. Dans la manifestation, l'homme n'est pas nous sommes à l'aise, sécurité. Ils sont calmes, sécurité, ils sont makasi. Comment on a que nous mettons féliciter. To pese makasi to soutenir ye to pese ba idée pour un avancement ya commune biso ya Limete. Natondi Obotondi. Merci de vous. Merci. Mbote papa. Mbote. Tokuta na yo malobani no kokyo komisa na baimbo kanyonso bazola no mokolo mwalelo. Bon, en tout cas na tongo ya lelo na pesa nu papa na biso mokonzi ya mboka nanu nzamba za na ye na liboso na ye na libota na ye après na pesa sumbote pa ya Jantiningo Bilambaka na ye na libota na ye komona ngai Hercule Botamba mwana Limete 100%. Tozali ba combattant ya Limete tozotia kini bopeto ye moka monika ka eloko ngana lati tozana bo promesse na ye pe tozobatela ti suka na message nyonso na tindile kaka mbote na ye na chef de l'État parce que bango bazali nzama pambola bango. Merci beaucoup. Okay, mbote mama. Mbote. Mama tomoni bino bandeko ya Église Lumière et papa Samuel Masambukidi tomoni bino na milulu ya fête mokolo mwalelo lokola mama nini okoki koloba na ntina ya fête ya mokolo mwalelo. En plus c'est la 62e anniversaire ya indépendance ya République démocratique du Congo mais elle coïncide pe na retour ya relique ya premier ministre na biso ya RDC. Yango toye ko assister na manifestation oyo comme et coïncider ba des événements le même jour ba ko enterrer ba relique na ye pena anniversaire ya indépendance biso en tant qu'église peut toye ki nationaliste azo défendre cause ya pays yango toye ko assister na manifestation oyo. Nini okoki koloba na ntina ya milulu ya mokolo mwalelo? Oyo nakoki koloba lelo ezali biso ba Congolais to prendre conscience na nyonso ezoleka kati na pays na biso. Poso totali na ndenge mindele bakolonizaki biso bamemelaki biso oyo ya culture oyo ya bango mais oyo ya biso propre tobosanaki yango toyebaki lisusu na ndenge ya kodefendre yango te tokoma koadopte kaka culture ya mindele oyo ya biso mpenza totiaki yango à côté. Alors ye loko azaki nationaliste a défendaki cause ya pays ya Afrique en général yango biso faut to suivre exemple na ye mpona mboka ekende liboso mpo développement ekota mpe na kati ya mboka na biso so tozali kolalaka mindele mpo bayaka kozwa ba richesse na biso bakosaka biso tozala na kobanga alors tolongola kobanga totelema mpona développement ya mboka na biso ya continent na biso en général. Nini okoki koloba na première dame ya mboka na biso mama Denise Niakere? Papa. Ma maman Denise Niakere en tant que première dame tosani à soutenir ma maman. Ce qui a télémi biso tozala derrière pour soutenir mboka kenda
na liboso. Merci maman nini koiko bakisa na oyo ndeko na biso maman na biso auti ko bakisa. Merci beaucoup kane maman uti loba alobi penza ebele ya limboli a simplifier événement wa mokolo ya lelo indépendance na biso 62e 62e anniversaire ya indépendance ya mboka na biso na événement ya premier ministre ya biso Patrice Emery Lumumba. Ngana osenga beaucoup plus biso ba congolais to luka to imiter idéologie ya premier ministre biso Lumumba posa na ye zalaka nini éveil ya conscience ya peuple noir ya peuple congolais en particulier ya ngana biso ba congolais to la ka pongité to telema to luka to sala quelque chose 62 ans déjà congolais moko bisika zali omituna na 62 ans ngo banda naza indépendant nazo sala nini nazo créer nini nazo bongisa nini pona futur ya mboka na biso. Voilà moi moké. Okoki koyeba maloba mibale misatu oyo Kondo Patrice Emery Lumumba abanda koloba mingi. Ah voilà, merci beaucoup. Donc to sepeli koyoka ba mama na biso ya église ya lumière et papa na biso papa Samuel Masambukidi. Donc biso na bango tokotaka vraiment kuna na kati route Mokali to lekisaka mayangani na biso kuna et donc tozokoba elongo na mwana mboka le cordon Enoch Mfinda po toyeba mayango mazali koleka ndenge nini po lelo yo bana mboka nyonso bazane sengo lelo bana mboka nyonso bazane sengo po makambo ezoleka mokolo mwa lelo nanu esalama te uta bakonzi babanda koleka na mboka na biso. Donc merci na président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc merci coup de chapeau kobaka kaboye et yango nde kozala plaisir lisusu ya baimboka. Merci. Cette pays est béni tellement on ne peut même pas imaginer. Non, 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 non. Cette pays est béni, Merci beaucoup. Tomoni exploit moko incroyable. Moi na mboka tolingi toyeba nani asali art oyo. Inspiration ya ndenge nini ko concevoir eloko ke juste boy. Et tellement amour la mon fort la c'est pela be faire na idée ça la ngo pour les 30 jeunes. Nini okosenga na bakonzi ya mboka? Ba soutenir nga. Ba zo sur nga peut-être. Non ça c'est ma moko eleki o. Ba soutenir nga. Avenir à l'eau des aïeux. Yaza maître na ngai. Yaza oyo lobi maela pesaka est important na mboka oyo. Ba retenir ye, ba protéger est important. Lobi a kotondi sa génération malamu avenir ekozala bien. Que mutu musa sala musaya kozoki sa kosama be mais sagesse ezate. Mais faut que pesa mutu azana sagesse intelligence pour que ne musika parce que l'avenir continue toujours. Merci beaucoup. Po bakonzi bazwayo bakoki osala ndenge nini? Avanda na matete. La quartier Batando numéro 7C. La Facebook a comment 20 kasa ma numéro la rappelle zali. Po pesa numéro na yo 081 19 34 941. Félicitations. Merci. Bezanini par rapport ya art onde kona biso congolais auti ko sala et atalisi vraiment monene ya changer ndenge zalelaka ndenga salelia. Vraiment eloko liboso ngana koki kosenga na bakonzi na biso mboka bato ko soutenir ezande bato aboyo parce que nazo tant na moni eloko yo makanisi na ngem eke mosika na kolobake na kati ya Congo toza na ba artiste toza na bato minene o soki leta na biso akadre bango toza na biloko minene pe to kosala na mboko vraiment batika yete ba sunga ye. Merci beaucoup. Merci. Bon, ezane nini tomoni bino na fête ya lipanda oyena elembo lisusu ya bana ve ya mokolo ya fête elinkolo banini. Bon, c'est que bien et habitude na biso toyaki poto tala per na biso o asala po mboko ezala nde yango na ye tokutana na yo moko président liloba liboso yango wana. Nini oyo kanisa Kankondo Patrice Emery Lumumba po o asala na mboko yo honneur na ye yango yo lelo tozongisili ye tozonga nanu kote ya mwana fibo boni ozali komona milulu ya mokolo mwa lelo mazali koleka milulu ya mikolo ya lelo tosepeli nango makasi po eza journée oyo koko na biso apesaki biso indépendant tozo sepela tala
population kitoko biso mpe bana fibo toza sur le terrain touti église toke prière bouti église boke prière lobelo te touti église toke prière mais problème nini oyo bowelelaka yo na bandeko na biso ya renaissance alors ngana sa mwana feya ya sa mwana asa mwana tobotana imana kokone masembe somoni na towelelaka ngana ye asanga respect yango na teyaka ye mikolo nyonso atikala sentinelle na martyre sikoyo awa tokutani lelo awa na place échangère nini oyo okoki kosepelisa na bana mboka nyonso bazolanda biso na DKSnet awa bana mboka bazolanda biso okosenga nyonso bana mboka bamona biso nanga mwana nanga wana en tout cas nanga naza na posa bobetana no match po lelo eza mokolo ya esengo pour que bato nyonso basepela mokolo ya lelo wa yango nasepeli mwana nga nayaki na ye tosala mwa eloko moko boye po te dépendance yango mwana fe akomi na kati ya terrain bamonaka yo mokolo tozala nga na yo me bamona yo moko me bamoni biso lisusu se napesi nanu merci na bana mboka mpo na fete ya Lumumba tokutani lisusu awa nzembo naya nabwaka etanka za leta ambriaka biso togardaka souffre tokataka masolo tobandeli masolo voilà mwana fibo sikoyo awa namoni deja mongete moko deja uti na ngambo ya vita nini okoki kosala po ozongisa mongete na ngambo na ye bon nasepeli namoni population ebele tosepeli makasi lokumu ya mboka tomoni bayeli biso mino ya mokonzi na biso soki yango tembe toki tokuta na boye te yango toye na journal leo toye to na fete fo tosepelisa bango tokobeta mpe bango baoyo baza eloko te bana ve baza eloko te baza bato moko nsima monoko nde ebele wa mwana oza tyaku oyeba koloba yekola mpe okomaka eza sujet question réponse tozobwaka mwa eloko moko po baninga mpe bayoka basepela président ye moko aza wana amiyokela amimonela bwaka mwa eloko moko mungongo nde eza ya kokauka oyemba eza te ta eza molai tozokende nde tout droit tozokende tout droit ti tokokoma place nyonso tozoke si tosala nini tokokoma mwana ve atobi na nano moke aza mwana aleli mungongo eza ya okauka biso nzombo le soir terrain netre tala nanu présence tala beauté yoka sibele tala lulendo nalingi na bwaka bolingi bomona nalingi na beta huobokele silandet taku tobeti bango ingeta ozongi boy bango wana biso totali Lumumba yake Lumumba yake tobetali panda Lumumbe bango yo bana fe ya soki bokosi botala nga bomona nga boyokaka huobokele chef banda pe tokufela 3 président basokola biso te Kasavu bakufa basokola biso te Mobutu adaya basokola biso te Kabila pe akufi basokola biso te Sina Rambwa pe si Fatibe tomoni ba charge oyo onyonso ba charge biso nde bana fe bana mbongo tala babola bango yo bana fibo alo bata mwe eloko asuka pona bwaka suka ngana kende loba mwe eloko asuka po epa bwaka mwe eloko mwe asuka eloko asuka napesi kaka merci na mokonzi toza na temps ebele te tozowela nde temps mpo tokende tosuka mpe tokokende temps mosusu eza te ye abwaka biso toleka nzela toleka merci bwaka moloko mo mwana mpe apo tokabwana bino wa ya Yesu mwana mama Maria Yesu abotamaka na Betlehemu na ndako ya bameme simba ya nzuse bana mapasa baliaka nguba kalinga ima kelele ima kelele pobo mona ima kelele Mbote papa Mbote papa kopesa biso kombo na yo Lukusa Pascal papa Lukusa tomoni yo na milulu ya mokolo mwa lelo nini oyo okoki koloba na ntina ya milulu ya mokolo mwa lelo incroyable mais vrai histoire tondo ka l'air kutuna to botama te le to vivre ngo parce que lelo za mokolo munene pona mboka na biso le 30 juin
1960 toza indépendance biso tozalaka te lelo tokomona le 30 juin 2022 il y a déjà 62 ans passé ya kokamwa lelo eza ke mwana mboka oyo abundaka mpona tozo indépendant wana akufaki libana ya mboka bakendaki na ye baprésident baleka mais lelo toyo komona quand même événement mpe le 30 juin 1960 etombaka jeudi oyo mpe etombe jeudi donc eza bachiffre moko significatif mpe journée moko monene mpona biso bana mboka biloko bozomona kaka biliso oyo esalemi na place oyo donc eza eloko moko de esengo elekelinga nini oyo kosenga na balider na biso ya baparti politique non naza si lelo toyebi naza congolais te naza si lelo eyebani poko akufi tomoni bandeko nyonso baza bana mboka baye mais tomoni Martin Fayulu te tomoni Moïse te toyebi te so baza bacongolais po awa nde fale tola po matanga eza ya politique koko akufi koko ongana za bo yeyo ti tomoni yo te sikoyo ça signifie que oyo baza bacongolais na osa descend ya bacongolais bacongolais ya 100 tozala ini totika tribalisme totokokabwana ça ne sert à rien omoi nde matanga oyo esangisi biso tozalaka abongo mukongo muluba muswahili soki nani biso nyonso toza bana Congo eza mpe message mosusu na azolance mpona peuple africain Rwanda atika koagrese biso toza bandeko Kagame atika koagrese biso obotama na ka Mobutu awa ça ne sert à rien obundisa biso toyebi eloko nde ozoluka mpe bango baza na nsima na yo wana lelo Lumumba akundami na mboka na ye yeba ke régime na yo mpe eza kokweya soki olingi koyoka te événement oyo ya lelo epesa yo leson na asili okomi na yo olala pongi te ata soso aleki olamuki ata nini donc epesa yo leson ça signifie que eza basigne de temps oyo ezalaki oregne tika koboma bacongolais ça ne sert à rien ne tuez pas les congolais message nini opesa mpona bakombata baza à l'étranger bakombata tozala ini botikobeta bato tozala ini boya na mboka botonga ça ne sert à rien yo nani oboketu tika biloko ozosala wana ça ne sert à rien obunda ti wapi okutala mosu maître sans paquet abeti yo sikoyo komona ndeni ça ne sert à rien yaka na mboka na yo ya kotonga tala mboka eza mopezo eza monene tonga ndaku tala makambo toke liboso lelo wenge ezobeta unité bazali na poto baya babeti bango d'abord c'est une bonne chose tokundi kokola biso wenge mpe ezobeta ezosala lisusu unité yaka tika makasi ezalaka un jour omona Goliath alakisaka aza makasi mais jour akutana mwana moke abeta ye donc siko ntango obetama okomi oka soni oya na mboka na yo oyo eza mboka na yo tika biloko osala wana botika biloko bozosala kuna boya wabotonga mboka bokende koluka soki bozwi boya kotonga na mboka ça ne sert à rien tokobana mpo ya nini lelo eza jour monene lelo république ezobanda mosusu lelo mboka ezobanda ndenge mosusu yo soki okontinue kaka na kolota kaka na koimagine toza na signe de temps yeba ke Congo eza ya posa na yo bon soki olingi osala compétition problème eza te Congo a besoin ba ceinture Congo a besoin ba médaille alors kobeta bapoliticien te obeta bamusicien te kota na ring bopeti bomoninga kuna bobundi oyeli biso médaille po depuis obanda kobeta bato depuis obanda kofinga bato ozwa médaille te yango na bisaka na bandoko olokaka ozwa ata kupu ngolo moko te yo mpo obetaka me obetaka leneya parce ozoproduire eloko moko te mais so ozobunda na ring tokotala yo monde epesa yo médaille monde epesa yo coupe mais yo ozobunda obeti bon ozozwa nini mpe bato mpe obeta bazochange te sikoyo bato obetaka mwana asali na classe azwi te tobeti efimu kwasa nini atravaille bien mais yo ozobeta bato mpe bazochange te alo tika message nini opesa na chef de l'état courage toza nsima na yo donc oza na de mandat na yo ya sûr yeba deya nde oza wana deya 2023 élection esesalemi nasengi na Martin Fayulu bongama mpona 2028 nasengi na Moïse Katumbi tika bongama deya mpona 2028 Kamera akoma premier ministre donc zala kimia kobangela omo te 2023 élection ezali 2024 toyeba président ozoganye déjà décor na deya planté na asire ke daka bato ya mayele te obakomprendre te mais mozito asa comprendre mozito mwana mayele comme azala mpe mayele asa comprendre habitela buna aza ata député nanga ata mibale misato na parlement
na bundana comme ata gouverneur la banque centrale po mozito mwana mayele asa comprendre Jean-Pierre Bemba mwana mayele asa comprendre nani asa comprendre donc ça signifie que tika courage ezalaka na mayele ka ndenge oza mwana nzambe onyo se oya nord sud ouest ozala nile sans effet parce que kolonga yango kaka mais soki Kagame azo continuer na mutu makasi déclarer la guerre toza wana poto bunda. Merci beaucoup. Merci. Papa, bana yaya, bana leki, na bia bisiko bebenga kuna antuka ya buya changer les côtés. Na ye awa, bisiko bando mona nga parti par là na zala suku na tena koma na DKS net. Babi na DKS net, bo mona bagagi, bo mona be mission, bo mona be lubi, bo mona ba traite, bo mona ba artiste na bino to bolingaka. Na DKS net. Aïe aïe aïe, non ça m'a été bon, na keko na kotourne. Abonnez-vous massivement à DKSnet. Bino nyoso lingaka tonto sou, lo hésité te. Cloche, il y a une notification, il y a un one na rouge. Lolanda, ubandina na rouge, toi, à l'olande cloche one. Pour o nyoso kukota, ozwaka yango. Uzana poussota la bagagi ye bien. Uzana posa useka. Uzana posa ya divertissement. Au. Tu ne seras jamais déçu.